awa va présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali pour interpeller bango kosenga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Kimbangizi moye namoni neti bosepeli te Kimbangizi moye mission akokisi yango ya akokisi yango yango nalobi oyo azwaka te asali nini tozwi bie tozwi te tolandi nyonso bie tolandi te esengo ezali kaka me baza kokende koti te mokolo bakozonga nde tokokontinue toyoki kolere pesi ekei totika ye kuna mpe bazokozela ye soki tolongo awa kati riba oyo etikali tokotala toyokani bonne fête na balandi ya Canal Congo Télévision bino bonso bolandaka biso solo tozana esengo monene koyebisa bino ete lelo mokolo monene mokolo mo centenaire le 6 avril 2021 likambo oyo bakoko bazelelaki likambo oyo batata na biso bamama na biso bazelelaki mingi bakomi yango te me ngana tokomi yango vraiment tozongisi matondi mingi parce que eza mokolo monene mokolo mo motuya mpona bolandi mpenza nyonso eleki na bokebi nyonso na kitoko nyonso solo ndenge bino moko boza komona ndenge nkambo esili koyinda ndenge makambo ndenge na ndenge na banza lobi tolakisa bino ndenge tozalaki na brele tozwi les à côté oyo etali bisika nini bambiance ezali si totindelaki bino yango alors mpona kotalisa ete mokolo ezalaki molai nde toyaki lisusu tokomonisa bino lisusu nini elekaki na kati ya nkamba eliselemi solo tolanda nano ambiance oyo elekaki avant ke président de la république aya kokota na kati ya temple mpe papa molimo santo akota na kati ya temple tolanda nano mayema elekaki na kati ya temple sengo nini bayimboka bazalaki nango tolanda.
Nous avons vu dans l'histoire que le christianisme, l'islam, pour arriver chez nous, pour arriver en Afrique, les gens ont dû utiliser la violence, les gens ont utilisé la force, les gens ont utilisé la domination. Mais le Kimangé, en tout cas, ce n'est jamais fait. C'est un exemple à suivre à travers le monde. Bondela. Jérusalem, Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes. Kotanga na verset ya liboso, tokosilisa na verset ya libwa. Somme 122 du 1er au 9e verset. Soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Fais des vœux pour ton bonheur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Totalement tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tala esengoyo alaka yango utaka ye apongi saka elingi komonana onse tala esengoyo alaka yango utaka ye apongi saka elingi komonana. bauti kolanda ndenge ambiance elekaki na kati ya temple parce que yambo ezalaki culte d'action de grâce, ezalaki nanu louange oyo bato babengaka bangomba mosusu babengaka louange, ezalaki na ndenge moko ya moke te. Chorale na chorale ezoyemba fliki o fliki faki o faki, ezalaki opesi mbwa mbwa boyi. Bino moko bomoni ndenge ambiance ezalaki sika tokoyoka nano maloba ya tata mokonzi bule tata Simon Kimbangu Kiangani waza kotala milimo ya bana ya bato tolanda nano maloba masanto oyo kopesa katango nyonso oyo epesaki moto nyonso esengo tolanda maloba na yo bauti kolanda ndenge ambiance elekaki na kati ya temple parce que yambo ezalaki culte d'action de grâce, ezalaki nanu louange oyo bato babengaka bangomba mosusu babengaka louange, ezalaki na ndenge moko ya moke te. Chorale na chorale ezoyemba fliki o fliki faki o faki, ezalaki opesi mbwa mbwa boyi. Bino moko bomoni ndenge ambiance ezalaki sika tokoyoka nano maloba ya tata mokonzi bule tata Simon Kimbangu Kiangani waza kotala milimo ya bana ya bato tolanda nano maloba masanto oyo kopesa katango nyonso oyo epesaki moto nyonso esengo tolanda maloba na yo. Kimbangisme oye. Kamboyi. Esengo bi esengo te. Kiesengo ka kiesekui. Tsai boga tsai kui. Tulenda kwetu seva. Oya zwakate asali nini? Mukonja yakate yaye. Olimoyo kaye. Nakoba tata mwana pe tata molimo santo. Likambo oyo
tomonani lelo salami lelo koya tata mokonzi tolingi toloba ete na 21 ezalaki boye Kolo Yesu tata Kimbangu bayokani ete tata Kimbangu abana musala tata Kimbangu na respect nyonso akendaki komona mokonzi ya leta asengi nzela Nzambe apesi ngai musala yo mokonzi naye kosenga nzela na mabele na yo mpona banda musala Nzambe apesi ngai mokonzi wana abetaki tolo na ndimi sala na yo musala ya tata Nzambe ndenge abetaki tolo 3 fois kuna na likolo eyokanaki Nzambe asepelaki lelo yo mize tata mokonzi atiki misala na ye nyonso atiki famille aye na nkambo aye po ete afongola de 21 2021 100 ans. Est-ce que vous voulez se refaire? Biso pe tosengi nzela afongola toza en direct na tata Nzambe na bango nyonso likambo lelo esalama tata mokonzi afongola mise toza en direct tozwaka mapamboli te bie tozwi ngai na motema na ngai naza koloba ete aya kaka aya da babondeli na ngai ezalaki bongo ayeli aye te o tata Kimbangu na mbanza nsanda alobaki ete mundele akokoma mutu mwindu mwindu akokoma mundele mpona nzoto te mpona misala boyoki Yesu ko tozuye de tozuye te ye wana de mokonzi na biso ye nde azotambusa RDC yango wana esengeli ete tozala na esengo témoin ya moto azali nani ye témoin ya Nzambe azali nani ye yango esalami boye tozala sûr ke mapamboli tozwi yango oyo tosengaki Kimbangis moye bolingi bomona ye tata mokonzi telema bamona yo ye
bolanda maloba ya tata mokonzi tosuki wana te tokotalisa bino ete toyambaki mopaya monene awa na kati ya République démocratique ya Congo. Président de la République yepa yaki na nkamba iloselemi mpona kokata riban ya musée. Tolanda nanu maloba ya pesaki na kata ya temple ya mboke ne kosala cérémonie ya bokati riban ya musée. Tolanda na maloba ya tata Félix Tshisekedi Tshilombo. Ikato pesa yemote na kombo misatu na kombo tata mwana tata Molimo Sane tosengi mokonzi leka liboso epa boye tosengi o maloba. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux, de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps. Du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teisville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine
en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquaient qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et Nkamba au centre du monde, cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. De même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Batata pe bamama ya Papa Simon Kimbangu oye. Bakimbangiste bisika nyonso bozali oye. Matondo mingi na bino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye, Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana, pe Papa Joseph Diangenda Kuntima, bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba.
batata pe bamama bana ya papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, bolingo, bolingo na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa na lingina loba boye. Awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Lobamaye oyo ya pesi vraiment epesi bana Congo démocratique esengo mingi. Alors tokokende kotala epai wapi riban ya musée ezokatema parce que riban wana to bofongo ndako wana ndako nkita eza ndako nkita pona moto moyindo nyonso ndako wana ezali ndako ya ntoki ya loposolo yindo tota nanu lolenge kani bakitaki na tata mokonzi ya bule kokende kokata riban ya ndako ya ntoki oyo etongami okati ya nkamba ya Yerusalemi ya sika bolanda. À vous la parole. Jusque-là, c'est problème technique. C'était à 15h20 minutes.
Le chef était l'homme de parole, il a promis, il a réalisé. Et aujourd'hui, il vient de couper le regard symbolique de ce grand et imposé Simon Kimbangu, comme nous l'avons vu dans nos reportages précédents, et que mille comisés et Moïse avait reconnu son identité et les enfants d'Israël avaient sukaki na ambiance ya lobi totindiki tata mokonzi azongi na ye na province ya Kinshasa na kati ya Nkamba qu'il te continue ki ba honneur banini nyonso et continue ki ba ambiance ezalaki tokolanda ba ambiance wana ndenge lekaki vraiment ezalaki esengo moko ya ndenge akosakana te parce que alobaki tozalaki en direct lola en direct ya télévision te en direct ya radio te mais en direct ya lola epai wapi yo ozalaki ezala oyaki ezala bino bato bozwi nta ya koya te bo baboyeli bino bokende te bandeko balandi vraiment tozalaki en direct ya lola epai wapi yo ozwamaki nde basengaki bato batupela moto azala na problème te moto azala na likambo na moninga te vraiment tozalaki en direct. Merci ndenge bauti kolanda biso soki bolandaki biso na bokemi image ya liboso tolakisaki bino tozalaki na Brel Makozo oyo ya sika tozali na papa Page Mananga. Merci na balandi nyonso ya Canal Congo TV. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Epai wapi bino bozwami mama honorable na papa nalela bino.
Et donc il y a pas qui se fait sur le mot. Voilà, devant, le seul qui nous voyons le côté direct. Papa, d'accord? Et nous voyons Papa André Menga, derrière le seul directeur, le seul Papa Félix Antoine Tshisekedi, tout le monde, qui vient de nous donner la date du 10 avril comme une date. La ville de l'Est de l'Est et que la ville de la ville du Congo va instaurer cette date parmi les dates historiques de la République démocratique du Congo. Kwa hiyo Germany hiyo ni neno kubwa sana ambapo watoto wa Kongo wanapaswa kuchukua, kwani historia ya baba Kimani Kimbangu wengi mpaka hivi hawajui hayo, na nisema basi watoto watatia sikukuu ya mwezi wa 4 katika Papa Chando, sa caméra pour encore s'il te plaît. Câble les amis, la caméra est comme